Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote, na kombo, na Yesu Christo, na pokwa lelo, et au salut malam ndenge, oyeko répondre na appel au pete to bonde la ponatina, et yamboka, et à Congo, ndekonanga kozanga te, samedi nyonso, nangonga 18h, R à Bruxelles, R à Paris, tozali koya kokutana ete tobondela ete Nzambe asala nambokana. Bien-aimé dans le Seigneur, esengel ete tozwa responsabilité na biso en tant que ba chrétien mbokana ezali na banguna bazali ebele Nzambe akomi ko exposer bango bakomi ete yakoluka susute bazali koyebana ke banani o bazali pona Congo. Et Nabitumba au Congo azali seul contre tous de Konanga yangonde ezali kosala motema pasi komona ete batu ya Nzambe bazali kokanga maboko olie ya koluka ete tokutana neti kokutana boeke to bondela. Vraiment, ezali kosala motema pasi, tozali ko lancer appel au ya prière, mais ozali komona ete batu bazali koya te yo pende kolanga tango ozali koya e koya yo mokote tango pe oye tan susu oye kokoya na prière o na sima ndeko na ngai tozwa mukumba oyo kote na biso tozali ya Nzambe na losambo nde toko simba minduki te mais toko appuyer ba oyo bazali ko simba minduki na ba prière na biso ndenge Moïse na Aaron na Ur basalaki na tango ya kala makambo tozali kosala e banda lelo te ndeko na ngai e bandi kala nde Moïse na Aaron na Ur bakendaki na sommet ya montagne po ete ba invoquer Nzambe et puis Josué na peuple na basoda bakende kobunda bitumba ndeko nanga yango nde pona bandeko tozaki na bango la fois dernière na ebi ete topesaki intention de prière moko ya keno tozomona ete bayini ya Congo bazali ebele mais Nzambe abanda kosala pe a suscité balingi ya Congo oyo bakolinga Congo bakolinga peuple congolais bakolinga ba institution ya Congo mais vraiment gloire soit rendue à Dieu tala na ba réseaux sociaux ezali ete ba étranger mingi bakomi kotomboka ete pona kolobela na kombo ya Congo ndeko na ngai yango nde ezali kosala ngai esengo mingi ete azali Nzambe azali koyoka ba prière na biso yango nde tobondelaki ete ezala ya mike ezala ba grande puissance et ba volontaire ba se porter garant ya kolinga Congo ya kopusa na pe pembeni ya Congo ete tozomona ete communauté internationale nyonso wana bango nde bato bazali nsima ya M23 ezali secret ya polichinelle ezali susu makambo ya kobomba te bazali nsima ya Rwanda yango nde bakomi komilakisa kutu ya kobomba masusu te ke non bango nde bazali kosoutenir génocide oyo ezali kosalema na mboka wana une guerre inutile une guerre ya lokoso esoki mboka na bango ete bozwi eza te ezali faute ya bakongolais te yango nde tango ozali kobondela na baprière personnelle mpona ntina Congo il faut osaka yango ke eske Congo ekende koluka bitumba ya bato e Congo eske Congo ebotola mabele ya bato Congo eprovoke mutu te Nzambe ya justice po ete Nzambe akota makambo wana yango ndeko na ngai na micro ya pokwa lelo ntango mosusu ezali mbala na yo ya liboso ezali Mote Philippe awa na mboka ya Belgique yango nde ndeko na ngai e soki nano s'abonner na chaîne oyo ezali chaîne ezali ya ministère ya le royaume de Dieu LRDC yango nde tozali koya kokutana ete kobondela tozaka na ba programme ebele ezali tozali na ba chaîne mibale oyo ezali la première la deuxième ezali LRDC TV2 ya liboso ezali LRDC TV1 yango nde tozana ba prière tozana ba enseignement ba culte ezali toujours en ligne yango nde kolanga tango zali koya eloko ya liboso contrôler est-ce que so s'abonner na chaîne A est-ce que au liker est-ce que au partager ata ndenge ozali wana batu ata batu 10 kaka ndenge tozali boye 10 personnes po ete batu bayeba tant susu ezali ke batu bayebi na bango te ndeko na ngai esengeli ete tobondela yango nde liboso ya kokota na losambo na biso tokotanga verset moko afin que
et introduire biso na prière et ya pourquoi lelo ndekonanga. Totan namkanda ya Luc chapitre 10 verset 19. Luc 10 19 et le binini ndekonanga yango nde tango pe ozali koya zalaka pe na Biblia na yo. Yango nde esengel ete biso pe côté na biso ba chrétien to ça la part na biso ndekonanga. Luc 10 verset 19 et le biboé. Seigneur a le biboé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Ya ba occidentaux wana ezali ba nyoka bazali moteur ba rwandais wana ba M23 wana tala ndenge bazali ko boma batu. Et sans pitié, banda bambule bele, bazali kosala musala oyo, kaka pwete bazwa minere, pwete bazwa mabele, namakasi. Non, toko bele la nzambe à justice, justice ya nzambe etelema. Pwete, Bible le vérité, la justice et l'équité sont la base de son trône. Et les scorpions, bazali bele, naba oyo keba na mboka bango moko, tala ba trahison et bele de konanga. Trahison et belé sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des facettes il y a guerre ezali spirituel. Ezali spirituel, ezali force du mal et lingi ete et ako vana la mboka na spirituellement ezali mboka ya ndenge nsusu. Tala combien de tribus et vanda soke ezalaki que bazala lokola ba peuple wana bango wana ba Rwandais wana lingi ezalaki génocide mbula na mbula yango ndeko nanga. Alors et rien ne pourra vous nuire. To banga te to telema na prier to renverser puisse pouvoir ya Kagame wana que to mona été to tombola ba prière na biso to tindika guerre oyo ezala libanda ya Congo. Mana Congo bakufu mingi ke makila ya peuple congolais et ganga et senga vengeance et pas une ensemble. Yango ndetina oyo tozali koya tolobi ete tozozo tant mingi te mais le problème na biso ezali ete tozala ensemble dans la prière, car la Bible dit que il est agréable, il est doux de faire de demeurer ensemble. Tant que vous allez ensemble, vous allez que tombe la mingo mon abisso likolo, yango de zamba koyoka, nzambe akosala. Est-ce que vous allez prêt? Est-ce que vous allez prête? Ndekolanga tobonde. Est-ce que sur tindi, aussi est-ce que sur partager atabande komitano, nengeka tozolo baboy. Ndekolanga tango tant aussi ça peut prière. Le bango et pas tout sous samedi nyonso et comme moment OK, ya keto ya to ko bele ensemble de lui que nous azo bonde la na lolenge na mais prière ya lisanga ezana nguya mususu. Allez, tout va dire que nous sommes zombies. Zambé munene, nambo asangisi biso lisusu, na pourquoi les lots, Ombolan Zambé, et Koumama, élevons Jésus ce soir, il est dit de très élevé, les Zambé oyo asangisi biso, na pourquoi les lots, Zambé oyo apesa ba Congolais, mabele wana, oyo bazali ko convoiter, mabele wana, oyo ke ba bozu ebele, est-ce que bazomona te ke ezali mabele moko extraordinaire, alléluia. Alléluia. Bamilera msusa kutu nanu kutu ba découvrir ya moté. Alléluia. Journaliste belge moko alobake malgré bazoluba malgré ba piller atako un quart. Journaliste comme la collecte a comme livre mobile malobi que ata un quart kutu nanu maintenant ba bimisa mona femme belete. Donc ezananu emele. Omisaye élevé kombola Yesu Masia. Mo santuna lola Nzambe mene Nzambe o pesa mabele ya bozu ebele tala mwa mboka yango muke ya pembeni wana ezanga bozu nyonso ekotaka la Congo. Alléluia. Ezali nzondo alinga ba Congo ba Congolais. Alléluia. Ndenge nayoki musali mususu exagération pe elekate ozanga kala na Congolais. Ndenge nini bozu nyonso ezalaka na mokili kaka na Congo ndenge.
Alléluia. Donc, ça va congolais, ça, c'est un peu de l'exagération. Alléluia. Donc, comme ici, Zambe Mune. Zambe Oyo a Sangisbiso, Zambe Oyo a Lingi était, Toku Talanka, même une fois par semaine était Tobondera, Tozaluko élevé Congo, la Yesu Masia, Namboka Mobimba Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que le nom de Jésus soit élevé, élevons le nom de Jésus. Alléluia, Namba Pasi Oyo, Likolo ya guerre Oyo, Baye ko imposer. Et la guerre moko inutile. Alléluia. Tobeleli. Totomboli kombona Yesu likolo la guerre. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. Tozo bongela. To élevé kombona Yesu. Naba tribu nyonso. Naba peuple nyonso Congo. Alléluia. Naba ndako nyonso ba congolais. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. De maintenant et à jamais. Et le nom du Seigneur soit élevé, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de Jésus soit élevé. Bénissons son nom. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus. N'a pas si au peuple congolais, Azali Komona. Élevons le nom de Jésus. Namakila ba innocent. Alléluia. Seigneur, te bénisse. N'entend, Namakila ba innocent. Masumo basali poete bazaba congolais. Masumo basali zali kepo bazala mabele na bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambeta to élevé kombo na Yesu. Nambia naba institution nyonso ya mboka na présidence, élevons le nom de Jésus. Na assemblée, na gouvernement, na nyonso na la police, na armée, na peuple nyonso, élevons le nom de Jésus. Alléluia. Que ce peuple se tourne vers Jésus pour la solution de ce problème, de cette guerre. Alléluia. De cette guerre. Alléluia. Papa, Kombo na Yesu, Papa, t'as la gouvernement, t'as la président Azobunda, t'as la seigneur gouvernement Azobunda, Papa Bishopé Toye, Otiki Bango na Mamboko na yo, Ozobo de la président, et sa tête est mise à mort. Alléluia, Baché Mutuna été Bakata, et Baboma était le Kola Babomaki Lumumba, Aboma était le Kola Babomaki. Simon qui mambo. Alléluia. Aboma était le Kola Baboma Kabila. Aboma était le Kola Babengana Moutou. Baboma Borisa. Non, ce temps-là est révolu. Lève-nous dans la prière. Alléluia, pour prier. Alléluia, pour les autorités de l'État. Alléluia. Pour ceux qui baladent ici, Wanande Siko Bako, Luka Ete, Bazo Amboka Ngoba Kabulango, Ndamundam. Ozobo de la consignance, et Zambe abatté la bango, Tozo la protection ya président. Alléluia, Takwazana protection ya Batom qui le met au Sengelier, protection ya Zambe, Seigneur, battez la, le président Félix Antoine Tshisekedi, Papa battez la, Bamona été, Lisa c'est côté dans autres, Poisson et côté été, battez la, Seigneur. Ti mandana he ya salam na 5 ans he so que ici so ya kokota he mboke komi elengi ya ke au moins chaque 5 ans et comme compétition ya ba ko mais na ebité he Zambe. Alléluia papa todo bonde la été ba konzi ya sika ba kokota ba konzi ya ba soda ba batela bango todo bonde la kotika force armée ba o bazali kuna na front. Seigneur va protéger bango. Bondela, alléluia. Bondela, peuple, nabiso, que les patriotes, alléluia, les wasalendo, alléluia, entre les mains du Seigneur, kunana front, alléluia. Seigneur, protégez, ma consignation, soya, ma soda, protégez, Seigneur, mais ma traître, tous les bonnes de la pas innocente, et Seigneur, Misabango a exposé ma traître nyonso na armée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, exposé ma traître nyonso. Nyonso bazali kote kamboka pona mbongo bazilingi bazala ba esclave ya ba Rwandais. Non. Seigneur, exposé bango. Nyonso bazali kosala bakanisa ke bazomona bango te. Seigneur, babanda kofunda na bango. Au nom de Jésus bakangama. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Est-ce que vous allez en apprendre à bonde là, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours bonde là. On va exposer, on va traiter, on va politicien. On va confondre, alléluia. On va confondre l'Union Soya Congo, alléluia. On va confondre M23, Rwandais, Occidentaux, Américains, au nom de Jésus, Congo, et comme la bango cimetière à ciel ouvert, alléluia, ma belle à Congo, et mais là-bas Rwandais, et mais là-bas Américain, et mais là-bas Français, et mais là-bas mercenaires, nous sommes allés au Yahweh, et voilà quoi qu'on vous dit ça, Congo. Seigneur, justice n'a eu quoi il a été abîme vivante, tout le monde est là. Bien aimé dans le Seigneur, Yango de Bisso, côté de Chamwana, Yango Bosomonate, l'économie, tout le monde est là qui va Zosala, merci Seigneur, Pété Zosala, papa, Onion Sakoyana arme, Onion Sazali Koya, Konakoya Kobundisa Congo, Abundisi était papa, Yonde aux la justice, Zambé Tata, aux hommes de la justice. Zambé a équité par la provocation. Oignon Sazali Koya, Seigneur, abîme ma vivante, au nom puissant de Jésus. Hamakila na Koya na Mutu na Yemoko, Ozoya Kolukanini, alléluia. Et pourtant, président a kangeli mutu porte te alobi ete oignon soaza na posa. Yaka kote la na porte ya munene. Tout ça va faire, mais balingite, jamais tête. Mais oignon soke alingite, mais azali koya. Alléluia, Seigneur. Akota, mais abimate au nom de Jésus. Abimate au nom puissant de Jésus. Abimate nakombo na Yesu. Alléluia. Toujours bon de là. Zobonela, ete babimate nakombo na Yesu. Alléluia, ça y est plutôt zali ko bebi ba complot nyonso. Bebi ete na guerre, c'est le complot international. Alléluia, ba gouvernement nyon ebele, ba ete bazé ebele ba bomba na sima ya ba Rwandais, ba bomba na sima ya ba M23, et là ba M23, et là ba Rwandais, et là ba Occidentaux. Tous détruire ba complot nyonso au nom de Jésus. Na bisika nyonso bazali ko sala. Au nom puissant de Jésus, tout neutralisé yango, ma complot contre le Congo, et simba tête déclaré échec na yango, na combo na Yesu, déclarons l'échec total, nous déclarer échec total, ya ba complot na bango nyosana, au nom de Jésus, toujours renverser le pouvoir ya Kagame, tout renverser yango, au nom de Jésus, tout renverser yango, tout déclarer fin ya. Il y a pouvoir, il y a Kagame au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tout le là. Alléluia, tout détruire. Alléluia, complot sur la M23, la cachette na bangonyo soana. Seigneur a exposé bango. Alléluia, tout Seigneur. Seigneur a fait sa bravoure. Na président bravoure, na ministre. Alléluia, la défense, la chef d'état-major, la soldat nyonso. Alléluia, courage, bobangate, Dieu est de notre côté, Bango va aller à Goliath, le Congo est seul contre tous, alléluia, mais le Congo n'est pas seul, Dieu est avec nous, alléluia. Ensemble, Azali, alléluia, David a banga quitté, Goliath, alléluia, Goliath, Yona, M23, Rwandais, communauté internationale mobilement, au nom de Jésus-Christ, au Bambi Bango, Libanga, au David Ayakinanko, alléluia, au Bambi Bango, la nation au nom de Jésus, tous les Tinika guerre, et Bima la frontière à Congo, et Zala Libanda Congo, au nom puissant de Jésus, pour déclarer la fin de la guerre, pour déclarer la victoire, au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous pouvez déclarer la victoire? Déclare la victoire, n'a pas quoi aller l'eau. Déclare la victoire au nom de Jésus. Alléluia, mais victoire, côté peuple congolais, innocent, justice na yo, Seigneur, justice na yo, au nom puissant de Jésus, justice na yo, tindike guerre Mosika Congo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire na yo, papa, et monisama, gloire na yo, et monisama, gloire na yo, et monisama. Bien-aimé, tu vas déclarer que Toyo Kabasango Malamu, kuna na front au nom de Jésus. Seigneur, Kabanda ko exposé,
Alléluia. Traître au nom de Jésus. Toujours déclarer ça, c'est retour à l'expéditeur. Indukuane songe la bango. Au nom de Jésus. Bango bayaki ete babo ma congolais. Mais indukuana. Et la congolais. Et la bango moko. Retour. Et songe la bango. Et boma bango. Au nom de Jésus. Kendeti et boma. Et boma Kagame. Et boma Macron. Et boma Biden. Et boma bango. Nyoso basali kotini kabango. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, tout le monde là qui était, tout le monde a payé bateau, oh, bakobanda kolinga Congo, bamonana, alléluia, dans le monde tout le monde là, et intention de prière, ok, tout le lingi, tout le monde a payé, ba peuple, yaminene, batu yaminene, ba volontaire, ba chef d'État, ba gouvernement, ba peuple, et te battre de ma paix, national Congo, monde là, tout le monde a battu, que battre tout le monde a russe, battu de ma. Chinois batté de ma au nom puissant de Jésus, va Camerounais, alléluia. Si tu vas Camerounais, Seigneur a touché ma casse, alléluia. Au nom puissant de Jésus, comme on a battu, va marcher ça, ma bicycle, nous sommes courage, peine à battre, n'a pas d'amboka batté de ma, n'a pas d'ambassade de nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, est trop au bon de la boye, et samedi, nous sommes. Et tes zambé amimonisa na kati ya mbokana. Alléluia. Bien aimé, qui était trouvé dans la Mossi, Moulaï était plus ou moins 20 minutes d'ensemble. Et les problèmes, les alliés, les alliés, tous ensemble. Moïse va là qui était, na ro, plus va banda au vent mais, le big note qui est quand ngomba, matingo, ngomba na biso ezali lo sambo, on est tous allés pour sambe la boye, matin ngomba, peut être va là ensemble dans la prière. Alléluia. Jésus. Imonisa, papa, pour que j'allais tomber, tous allons ensemble. Seigneur, moko zo bon de la pona que Seigneur, batelanga, pour être tant tous bon de la boy. Aïe, ça qui bino que après tous les années spirituelles, la milimwana oyelingi que des ordres écoute a été makambo bongate na Congo et vous avez ce bon de la été Seigneur, petanga makasi tant on soit bon de la Seigneur, protégez-la au nom puissant de Jésus. Tous bon de la sous été Seigneur, protégez Mbokawana. Seigneur, protection na yo Seigneur, le boko na yo et fili kamboka na et fili kawakoja mboka mimonisa. Peut-être j'allais camber la bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commission Zambé pour la grâce à quoi de bisou était tout à la sous na pourquoi les lopetotika samedi prochain et sous na maboko na Zambé. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur notre Dieu pour te son ici sous na pourquoi les lo. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Papa, fais sa bisou sous ma casse. Et que samedi prochain, tout kutana sous papa touché sous bateau belé. Aya été tout bandako bon de la Fonatina Mboka Congo. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde la grâce. Minonyo sobo zaliko ya été tout bon de la grâce en Zambé zaliko na bino. Et zala onyo sako ya sima. Et te grâce en Zambé. Et zaliko na bino. Que le Seigneur tourne le regard vers vous. Et que après ce bino mukumba oyo. Lolenge après ça depuis 2016. Tangoye nazo bon de la boue. Alléluia. Tangoye mimonisa. Papa, Seigneur, Tchamukumba, oh Seigneur, na ebele ba oh na ba yo kite Seigneur appelle oh ba nyoso tozana ba mona pourquoi lelo na ba nyoso kolanda ta bango mukumba oh eke et to la katango nyoso te to bon de la Fonatina Mboka Congo. Que toute la gloire te revienne encore une fois papa et Seigneur particulièrement pour na mokonza Mboka Zambé tata batela he Seigneur notre Dieu. Et mon gars lingaka ete tango kaka kwesi leader ete bampate nyonso akimi non Seigneur notre Dieu batela he. Alléluia peut-être j'allais Zambé kimi ana yo na Mboka Congo au nom puissant de Jésus batela Mboka Congo na kombo na Yesu. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est présent. Il est avec nous. Dès qu'on a attendu ce jour de la Fonatina Mboka Congo, dans nos alliés Kosilisa, le va été Kolo Batela Congo, Asa Pamboli, bénédiction Isali, mais à Batela, était Baïni, Baza et Belé, de Konanga,
na ba prière personnelle kozanga te bondela tango nyonso pona tina ya mboka et en premier lieu pona mokonzi ya mboka yango bakoluka ete baboma ye ndenge babomaki Lumumba, ndenge babomaki Simon Kimbangu, ndenge babomaki Kabila, ndenge baza ba criminel communauté internationale wana tala na bamboka ebele bapanze ebele ntango ya colonisation esesili batika ete peuple na peuple basala makambo na ndenge na bango. Awa ndeko na ngai tozali na ministère ya le royaume des cieux yango nde toabrégia LRDC yango totia LRDC TV1 place tozali toza na deuxième chaîne na biso LRDC TV2 nyonso wana mpona makambo nzambe kaka baprière baenseignement baculte baexhortation makambo ezali ebele yango nde okomona mpe na description okuta baprogramme na biso nyonso ezali kuna bacoordonné na biso nyonso ezali mpe bacoordonné financière ezali olobaki ete motu na moto apesa même 1 euro symbolique po ete nabondela mpo na ntina mboka yango bokokuta coordonné financière ezali wana mosala oyo na bandango depuis 2016 me nazalaki ngai moko ti ndenge nzambe alingi ete yo na ngai tobanda kobondela yango wana ndeko na nga yango ntango tokomi wana pokwa nyonso tozalaka na bapriere awa soki oza na place okendeke te ezali mpe na internet okodeplace te pokwa nyonso na ngonga 21h heure ya Bruxelles tozalaka na priere liboso ya okende kolala ntongo nyonso mpe tozalaka na baculte matinal na ngonga 6h heure ya Bruxelles kaka yango nde ntango tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu et samedi prochain na ngonga 18h au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.